toloba nini est-ce que batu bakufa kate bazonga ka po ba ko sauver biso to ndenge nini liso to kobetela o lelo jeune fille on a âge à 18 ans akutela ki bongo na mobile na ye azalaki mundele o azali na 28 ans kasi mundele wana azalaki enseignant na école française. L'État on moi si o azalaki soki kaka alali azokomona mama na bango akufa mama yebisaka yeke no ndaku o ezali ayote zwa biloko ya ndaku bima kende zonga ndaku po awa ndaku o ezali ayote pona nini mama na yabande ko yebisa ndingo wana mwana fa na mundele très bien kutu mundele wana azalaki na projet déjà ba kende Afrique du Sud topé ba quelque fois la bango na France te mbala na kasi pona nini mama bande ko bima yebisaka yeke no ndaku o ezali ayote zwa biloko kende na yo yango to ko développer yango na ambition de l'onde ko bokota pour la boyo kama solo les morts ne sont pas morts tous za nini yango le soto ko betela yo lelo pasi na motema makambe ba assassinat et bandit lisusu ko assassiner ba politicien après Chebeya oyo balobaka Chebeya babomaka ye commanditaire zalaki président ya kala na ebité sika boye ancien ministre ya transport mwana mboka Chéribin Okende ba bomiye ba assassiner ba moni na kati ya jeep na ba beta masasi makila partout et pasi tangu babande ko enlever ba tu ba mona ki ba pesa kimbela ba kanisa ki lokola maseki mais ko enlever wana esuki bongo na liwa et pasi ya ko sakala te ba teme ba zalaki wana azalaki na rapprocher na ye rapprocher a kiti apesi bana ne loko biso teme toza kota ngana utaki na nazaki na ministère à budget et na secrétariat général à budget na pusani wana na ye na pesi kulutu na ngai Chéribin Mbote to sololi na ye to sisi ko solola mwa muke to s'équipe mwa muke pendant moi quelques minutes na longwe wana na ye ko vanda na Villa Royal na ngonga muke na yoki bato na zaki na Villa Royal na bimi to ye wana to zomona nde bato ba ko longola ye ba ye wana we il y avait 6 personnes en tenue civile. Et puis, batiki pick-up na bango juste pour na kota maison de la France. Parce que Tolanda qui na pick-up moko ya pembe, pick-up wana ya pembe zaki na ba garde républicain, ba moura, o to benga ba moura. Biso na Tolanda qui comment est-ce que artiste comédienne Mama Epela a traité ki bongo moi si a vu de loin na bandumba na makabebele bele ba kenda ki ko samba na parquet sika boye Mama Epela asali bongo na makala akoti na makala pona nini est-ce que ba ko iko na sete makambo ya lobaki ezalaki malamu to mabe afiko finga moi si ya moto ndumba ndengwana ezalaki malamu to mabe bakanga ki pona nini landa e balobi femme légitime ya vie de loin wazande kona yo. Voilà vous so question la tikana tema na kina wana ndumbati wana mosite wana tselele andumba nana kana na ekutu dona oko kata ko lobate parce que no mona iloko asali azali ndumba mais video la balaki na mbongo kasabala ki na mbongo video la baita kaza ndumba poso kwa ibai ya ndumba ngabaleta ndumba nanga oyo alukela ngambongo mame azandumba chel Linda wo, yao, tantine lindo yo, mwaza mongo, yao, tantine linda lo sako e mwasi alipe kasola zala kobele ngina mobali ya kwiti e isongolo. Bana Djobour, bana Dirban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole tanga kara na village ya iso likamboza na mboka baole lisa ngiri Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Lokole TV à fiston tous s'abonner massivement c'est validé mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi, Namboka, bon monake, ba Namboka, congolaise.
tala biloko ya kosala epa bapaya atieli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango oyo so toye awa de 6 à 9 mois toke wana de 9 à 12 ans toza na nyonso bana mibali na bana basi so toye awa omoni oya bana basi ndenge mwana azoputsana toza lokola bato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yo nde makambo mwana azobima ndire ministre ya bataille nyonso yango oyo basamuel bachuchu yango oyo abika latisa bana oyebi ndenge tobutaka elengi tala bafeste bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingi osomba biloko oyo omoni ke olingi osepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Ah, fallait pas kanga ya ta kokanga. Donc etala kata la prison papa. Ni amane tumba chéri be okende. Ah, papa papa la papa. Chéri be la ngai papa. Papa no mono wapi. Eloko bosali toyebi. Eloko bosali bolinga ke lisusu te akomaika kodeklare la sable balingi ete papa abi moya lobeza te asable balingi nga te papa. Mbote na bino mandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyonso tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa ya pito kuta na kapo na kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala ngai babengaka ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Tobandi émission oyo na mawa sango ya mawa tolai tolamuki. Tout le monde dit un grand baoba, un grand politicien, celui que moi j'ai appelé, en tout cas un pionnier, c'est rare, le politicien Congo, Oyo et Lobanango, fin que ça limité, tu sais que Diwamulumba, les politiciens congolais tournent kazakh à tout moment. Kassimon Mboka Oyo, Chéribin Okende, Yé Azalaki ministre, ancien ministre, il y a transport. A comment qui bongo ministre na compte ya union sacrée na parti oyo ensemble parti cher ya Moïse Katumbi Chapwe. Tango Moïse a démissionné qui ensemble tango Moïse a se retiré qui la union sacrée pardon na ensemble
alobaki oyo azali fidèle na parti na ye akolanda ye Chéribin Okende azali parmi ministre oyo batikaki poste ya ministre yaya andimaki kotika ba luxe nyonso ba avantage ya ki ministre pour na rejoindre Moïse Katumbi. C'est un acte bravoure oh il faut qu'on apprécier. Est-ce que yangonde et pesa ki batu ko yima to ndenge nini yango e pesa ki batu motema mabe to ndenge nini tangu boyebi ke ce n'est plus quelque chose à cacher que mwana mboka Moïse Katumbi na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ba ali ko yoka na pena malamu te banda alungwa union sacrée pesa mbutu mutu kotoyo bakangi conseiller na ye Kotoyo, Babomi, Chéribin, Okende, et pesi pasi assassinat Oyo Bandeko, il y a que Pessangaï Moutou soit l'éveiller comment d'abord, Balobi a tenu convocation, il fallait se présenter, et pas à Bazouzi. Tant ou a commis, na bureau ya Bazouzi, Bandeko bureau ya Bazouzi, Boyebi Sike, ça a convoqué, afin na Moutou, a tindi garde rapproché na ye, a qu'un de côté qui s'occupe de documents, qui s'occupe de Nini. Pendant que garde quoi zakuna batuba moni to quoi na voice audio ya témoin oculaire oyo amona kinde bazo ko enlever Chéribin Okende et pesi passe ya ko sakarate amoni bamoni jeep moko ipare ya pembe ye na bana ya mura wana ndeko ande ya lobi biso za ki wa ndeko ande ya lobi babandi ko menacer alors ba enlever ba poussa qui est a poussa mutu kana ye moko ndeko ya ko témoigner aw alobi ye kutu alanda alanda na mutu kana yeba comme quelque part batembi bakiti ba boa ki na sima allez soldat boko sope mwana mora zui mutu ba continuer hélas ba yeba ka ba okena ye ba kotia na makala il paraît avec la vérité o faloba vérité ni on ne sait pas ba vérité ni Chéribin Okende alnga loba et pesi pasi il était parmi les bons ministres des transports Chéribin et Pessinga passe dans mon thème. Ce n'est pas que nous avons vanté par l'ambassade, mais actuellement, il y a quoi enlever Moutou, un père de famille. Avec répondre à l'invitation à la justice, si il y a comme un bilinga, ce que va bien ici Moutou, à que des pères, que des postes sécurité, et comme ici Bisso. Et si il y a Zouzi, et si il y a Oyo, sécurité, il fallait que ça là, mais et si il y a enlevé Chéribin Okende, Bakena Ekuna, Batouane Kozela. Peut-être tu auras allé à la canon à cause de Makala, Toboye, mais à notre grande surprise, Monier à Kokufa à Koboma Masasi, na kati ya butu kana ye na veni poids lourd et pesi pasi ya kosakate bandeko. Tu as la émission on a passé. Si ko ngala koloba boye bandeko. Tangu ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange. Tangu assassiné salamaki ya Floribert Chebeya. Balobaka nini? Est-ce que Kabila mtabomi ete peut-être tango a Chebeya. Si ka bo Chéribin Okende, nani abomi Chéribin Okende ba enlever et surtout tu as vu que parti na cher ensemble Moïse Katumbi ba yo kana raté nani abomi Chéribin Okende et pesi pasi ya ndeko landana no témoin oculaire oyo amona ki scène wana ndenge zo leka ba so ko enlever Chéribin landa et motozongo. Voilà, on a motuka ndeko Chéribin Okende. Alors, à travers cette émission, toujours, tu causes de comment pendant que tu passé en direct, Azali comme témoin, il y a enlèvement, il y a un déco Chéribin Okende Mokolo Alobi, allô? Allô? Oui, bonjour maman. Ozali en direct sur ma mission TV. Maman Bibi, mbote na yo, mbote na bakongomani nyonso, il n'y a pas ces akaka parce que ceux qui t'ont dit banzambe mais peut-être les cambo comme de Chéribin parce que to uti to assista qui na enlèvement wana ndenge e bandelina ti bakei na moto pe akolanda zalité azalaki na cour constitutionnelle ezalaki na après-midi aye na motuka na ye atelemisi yango na mopandi akoti na parking ya cour constitutionnelle ba uti ko bongisa sika aye atelemisi na mopandi wana ba chèque kutu nde bato basokola bano basokola mituka pour ne pas dire ba chèque ba ekolanda ye ko senga mo eloko ndenge ezalaka kaka azalaki na rapproché na ye rapproché a kiti apesi bana na eloko biso totem toza kota ngana utaki na nazaki na ministère à budget et na secrétaire général à budget na pusani wana na ye na pesi kulutu na ngai Chéribin Mbote to sololi na ye to sisi ko solola mwa muke to s'équipe moi moké pendant moi quelques minutes long na longwe wana na eko vanda na Villa Royale
Nangonga muke na yoki bato nalzaki na Villa Royale na bimito ye wana tozomona nde bato baka kolongola ye. Ba ye wana we. Il y avait 6 personnes en tenue civile et puis batiki pick-up na bango juste pour na kota maison de la France parce que tolanda ki na pick-up moko ya pembe, pick-up wana ya pembe zaki na ba garde républicain, ba moura, o to benga ba moura. Misato na chauffeur moko ba moura baki na kati ya pick-up wana ya pembe ya pick-up ya pembe wana ya Land Cruiser. Ba ye ba menacé ba zui ba simbi c'est lui-même qui a conduit sa voiture ba pesier volant mutuka na ye. Menace tellement le et tout ça la mama kamone tout ça la ezali na liboso ya cour constitutionnelle. Na liboso ya cour ba zui mutuka ba kei nangola ba ke aussitôt nani garde na ke ko balanda ki atate. Bato balandi mais biso to koyeba ndenge nini ke pick-up ya pembe ezalaki wana parce que to landi ngai na démarrer motuka nanga na landi to komi ti wana nde to komona bazwi motuka na ye moko moto azopusa la ba komi na liboso ya maison de la France ba kiti siye ba boite na sima ale moura moko akiti aya zwi volant Chéribin nde bakei pasi yango wana tondimaki te ke lo to komona boye mais nous avons vite compris que autorité morale, il y a ensemble, topé président ensemble, moi Namboka Moïse Katumbi Tcha pour ça qui bongo na Abidjan, tanga oki sangwa de Pessi et quoi le rôle à Kake na Matoy, non seulement il y a tous les Congolais, mais il y a leader na EP. À cela qui est obligé à ko 4 séjours na Abidjan pour azonga mbangu aya na Lubumbashi pour ya la gisasa ya kolanda makambu oyo comment est-ce que Chéribin oyo andima ki kolongola union sacrée akufika kaboyi. Toyoka interview na RFI ndenga aleko expliquer passe na motema soki politique et ko sala ya koboma boye bondi melangai mboka na biso Congo et ko kende ya solo landa Moïse Katumbi Tchapo ndenge aleli depuis Abidjan au micro bande ko na biso ya RFI. Très triste, c'est un assassinat politique pour Chéribin qui était la voix du parti. Quand on ne contrôle plus rien dans le pays, on arrête mes conseillers, on arrête mes partenaires, on tue et on veut nous réduire au silence. Nous n'allons jamais accepter. Nous allons faire une enquête indépendante pour savoir la vérité. On ne fait plus confiance à nos institutions. Vous interrompez votre séjour à Abidjan, vous rentrez au pays en passant par Lubumbashi, vous serez à Kinshasa ce soir? Oui, j'interromps, je rentre. Chéribin est un frère, un homme honnête. Si la politique est de tuer, je suis très désolé. Un homme très pacifique, un père de famille. Je suis obligé de rentrer. Mais ce qu'ils ont fait à Chéribin ne restera pas impuni. Et c'est un guet-apens. Il aurait été kidnappé devant la Cour constitutionnelle. Où est-ce que nous allons dans ces pays? Où est l'état de droit? Si on doit tuer quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec la situation dont le pays fonctionne. Biso la députée opposition, tozali na mawa makasi. Tokutani awa na morgue cinquantenaire na sangwa liwa epesi biso pasi na motema. Honorable Chéribin Okende bauti kobomaye ezali inadmissible dans un pays qui se dit démocratique. Baboma un député national par rapport à ma conviction naie. Yango tozo senga la peuple congolais mobimba etelema endima eloko anate qu'un représentant du peuple abomba maloko la moi ezali inacceptable. Et biso na ngamba opposition toko ça la activité pour te revendiquer, pour te contester maître Oyo. Merci beaucoup. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu, l'honorable Chéribin Okende. Il est triste de constater que notre pays, à l'heure d'aujourd'hui,
des crimes politiques puissent y avoir lieu. Il est triste, déplorable d'assister à la perte gratuite des vies humaines pour des raisons politiques. Nous présentons nos sincères condoléances les plus attristées à la famille politique de l'honorable Chérubin Okende. Puissiez-vous tenir, car un des vôtres, un compatriote, un homme de principe, un homme de conviction, vient d'être fauché par une mort combien injuste, combien inacceptable. À la République démocratique du Congo, nous disons en toute sincérité, c'est déplorable, c'est triste de constater qu'aujourd'hui, la divergence politique peut nous conduire à la mort. C'est déplorable, injuste de voir que dans cette République, aujourd'hui, on peut être enlevé aux yeux et au vu de tous, sans aucune assistance possible. Il est triste de constater qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est la jungle. On peut tuer un député, un ministre honoraire, comme si de rien n'était. Sommes-nous en Colombie du temps de Pablo Escobar? Sommes-nous en Afghanistan? Sommes-nous au Chili de Robert Pinochet? Sommes-nous dans l'Allemagne nazie avec la nuit des longs couteaux? Sommes-nous dans une république barbare où la mort est l'eau quotidien, où le désespoir est l'eau quotidien, où nos convictions profondes, où nos aspirations brimées, on ne peut les dire, où la critique objective devient un péché. La RDC d'aujourd'hui, mon pays, ma nation, demande justice. Toti kaka kobomaka batu boye. Floribert Chebeya, babambela liwana epai ya Kabila, o Kabila mutabomaye. Sika boye, Chéribert Okende. Nani abomiye? Tala kunteki, tala kumamba. O tolobaki te, tolobi kaka. O ezali émission ya éveil ya conscience. Tango tobanda kolela mira esa boye, tola moki kake msebeti koto yoke no bakangi mama epela pona nini bale bakangi mama epela po mama epela alekaki na télévision ye afinga kibongo mwasi ya vie de loin toyebi ke vie de loin na mama epela bango bale bazalaki na chic choc loenge pa ya ngade dangadios c'est vrai moi nungu bimaki pona mwasi ya vie de loin ba vidéo etambola ba audio bakambuke abandai kobima na Ibrator azali musicien alanga nzembo oyo ayembaka il paraît Ibrator nde azalaki Diego Kau ya ye mususu wana sikoyo epesi pasi ata Diego Kau tangu yo aussi obali. Est-ce qu'il faut que nous colloquions Diego Kau, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que moi je suis à vie de loin de bandé kolobawana, vie de loin à koma kibongo santé et bandé kotungisaye. Ayaki na Afrika angele awa baswana kiye wana to pesi no ngoni ya pa ya mama Olive Lembe o asungaki aya awa aye baswana ki azongaki nzote koma ki kolongono. Oui, c'est vrai que santé vraiment ya ki vie de loin na nezongi malamu te menzamba ko sunga kolonga. Balobi c'est comme si vie de loin bo pikile ki ba okundu banzoto tala ki mawa mingi yango senga ki mwasi na ye abanda ko kende libanda on ne sait pas nous on n'a pas de preuve awa na radio lokole et ça la ranga pembe na pembe est-ce que bokomi pembe na pembe yango peut-être moi je na mona ki ça la recours na Diego Kau to nini et pesi pasi ya ko sakana te kasi epela bon
oui na mokito zalaka bato musu ba ko se ressaisir ko kanga makambo abinde o ne salinga boy na mela na ngai kamisu ba ko karata linga abimisa kaka pour article libre lokola ba epela alekaki na émission a lobby o ya ko loba a se défouler pour penser qui est passé peut-être vu de loin atali camarade na ye atali santé peut-être ndenge ndeko ali ko se détériorer santé na ye atali ndenge moi ça la ye et puis alobaki yango clairement soki Moba ça dit maladie, moi je suis à l'aise et comment on peut la liwa, il y a un peu de quand à se défouler, quand se défouler c'est le défouler qui voilà peut-être bah tout ça mon qui a déplacé qui va langage, tant à déplacer qui va langage, moi si a vu de loin à Kenya ko funda, à parquet boyebiango, injure publique et ça sera condamnable et surtout ba preuve et c'est là qui dengo na parole tamboli, ba sambisa qui est à Kayi na makala, à la na makala ça fait déjà 2 jours, tu éviter suite dango ça mettre 5 na vie de loin. Aïbsa moi si na yesu qui bazan kaka ensemble ata la sima azonga moto balimbisa na kati ya famille ko soane zalaka ko bunda suka nango ba bongisa kaka te to sola gina chaka Congo a expliquer ki makambo wana bino parce que ko luka moyen mama epela akobana kasi pour la ko rafraîchir bino mémoire ça bino awa biso to yaka pona ko nuire batute to yaka pona ko sambwisa batute kaka ezala pona ko sunga estikande kwa koyaki yo okoyate pona ba batalaki yango c'est bon so ko talaki te yoka ba propos oyo mama epela atenaki oyo ememiye akende bongo na makala landa to se retrouver juste après na ba vidéo na ba réseaux sociaux tout le monde na ba page et ba lobby femme légitime ya vie de loin wazande konayo voilà vous so pour question la tirana thème na kina wana ndumbati wana mosite wana tselele andumba nana kana na kutu dona oko kata ko loba te parce que normalement le wa sali azani ndumba mais vidéo la balaki na mbongo kasabala ki na mbongo video la baite kazandumba poso kwa ibai ya zandumba ngabaleta ndumba nanga oyo alukela ngambongo mame azandumba chel mais est-ce que na video babota ki to ndenge en tout cas na ebite so babota ki paraît que na ba ki babota ka mona moko mona ngakufaka ton video la zaka na hôpital ke naka na mo livati na Afrique du Sud pour na soin vous comprenez na ebike mona ngakufaka mona on peut communiquer qui olive. Mais na acte ya sali azana nous un vrai ndumba mais bato bazo kamwa ipara bimara na ibrator o mi kasi ndumba te kala so pete mais babi mobala divergent des musiciens on mais soko yebi ke mobala divergent yo gardez bande yo ko mona te ke mobile moko lingo bisi papa je m'excuse je suis déjà marié azan ex na ye semblerait mais ex na c'est que mobile na ye bon ya la nel ka virginité wana yango zo zonga la ibrator cha ina ndako pour banda vibratoire à des virgins à neni si vidéo là ko bale mobile liboso na vie amona te que vibratoire zoki libanga kede libanga kede na betango donc les zaka lisano lisano te libanga kede nde babetango mais ce qu'on epela il y a de loin d'abord ça pour ma santé tout le monde nga konda qui pour ma santé te nzoto ya vie de loin et sengela zaka munene boyete po azala bunte muta banaka muke po ya munene soko tali na chic shop tonto banaka video zaka munene te muta zaka munene kuna zaki apona jani na shogu na sani mokili video zaki na normal tay muke boye si ba makambo zoya santé zoya tant malade de koti faut muta diminuer tant malade de koti ameli bakisi awobika ndenge ni tant moi ça ça adulté na katanda kwa libala des appels en réalité ko les en réalité moi ça mabe moi si muta awobo mamobali yebi ke soko bali mwasi na yo ozo matana na mbetu na yo ozo na miso nzambi soko azo bima libanda azo lokayo ha lokayo eza malchance malchance ya mabedongo na ebite wala za mwasi te partout ko kende mobali moko lingi swati po azana mwasi adite munene wana ko na ile za foko amenine na bia yango ya bia vanga benga e poids lourd le poids lourd ni poids lourd wapi poids lourd wala poids lourd mais il y a de l'homme qui tongele bandaku à l'aise bon azana abimina ndaka libana d'iltère ozelo te pe komama komama ko moi si libala so asali bonduma babenga na libala akozole ko te ana droit ozelo ko te apena mona konate héritage azate héritage ezaki ndumba ke pa mobali wana mobali na pesa biloko wana biloko wana ezaki ya compte libala il y a des devoirs libala akozelo ko te mesdames et messieurs c'est tellement choquant je pense que maman epelazali moninga vie de loin makasi omoni ngana vie de loin to koti semaine monde baba masuwa to koti semaine mona chic-choc to bandi meilleur couple ya théâtre vie de loin epela vous comprenez biso na vie de loin to beti dizo moi c'est mon bani ba nzonzi tout kalunga ya après ba maman moi c'est ba ya après
mais nga nazali na vidéo là parce que tu na cherche loinge donc nazana passe wana douleur na motema. Ah oui hein. Ah oui, na sepe na ngote parce que ba bilisa ki mbongo andima ya pourquoi? Andima ya pourquoi? Ba fungole les terrasses andima ya pourquoi? So ba ga na chelele. Donc il y a profité de la liberté wana asala ba buzoba. Buzoba, wana buzoba, ya liberté kututé ya buzoba. Moi si pena ya moi si na âge ba otangela wana so ka na 23 ans sur 27 ans. Akosa ki nduma bongo ta. Il faut avoir peur. Ce qu'on a wakanga ki za ba landela ki ba moni pena ba preuve pena ke. Ba moni ba preuve yango wana vidéo la moni ba preuve na ba téléphone ma solo nde ba solaka. Ninga kina na yeko ko vana boîte ko s'amuser. Chelele ya moi ça pas en pamba. Moi si mon samaria écoute andima ke no atika kinduma pa makola Yesu. Boya ko ndima ko tika kinduma te. Yo zi mobali wa zam aleki mobali yo zam mais ce que ba comédie na ebite ba ninga na yo ba comédie mingi ba kuta na ba kawo to mona ki pe sobe moi si depa ndako bandumba moi si so ba balio o bibili banda ozandumba balobi yango na Bible ezali eza adultère eza péché pour ondima qui est dans le bon et le mal jamais beaucoup ko kabwana on naza satisfait nini bacha milangi pose satisfait ça basala ondenge nini olinga ki avant beaucoup na mariage beaucoup tana bolongola bila ba botikala bolumbu bomona ke we kokina ngo ebongi nanga comment go bimina ndaka libalo ko usaki ndumba mais falo sunga de luna bakisa bokoko yoza muto yoza muto video le nenga zana soko ka ke no bo pikiliki bo bokundu ba nzoto bwa yo c'est vidéo là préparer ba ofinga est impuissant tout ça non et puis ça ba no vidéo là botsana na boteli bango azana bana o ba koli déjà baza déjà ba jeune fille ba jeune garçon baza oui na yebi moi ne mo pas appeler un joueur peu à théâtre oui aza réalisateur ma PC route voilà c'est que impuissance en yene mtaye nango parce que azobi malibanda kuna ki azwi maya bo soto ya terrasse aina ona ndaka libala maya miliki moyen et s'affronter ça donc moi si ndaza mabe moi si azama be mesdames et messieurs tout le monde est na ba télé tout le monde est na ba page né de loiseau le na mutuka zo kumba zo raisonner moi si na ye tout ça ati ko raisonner moi sabongo te tant zo raisonner moi sabongo za liwa ozo raisonner ne ba mbongo na yo ba mbongo ba makamani fa osela ba onesha ke zo ba mbongo na ko buaka ngona na chelele moya bongo na kanda mona na za so ezaka no to kuta ne boya en tout cas. Voilà, mesdames et messieurs, comprenez que maman est pile la tant que femme. Ah, on roto ko so na longole na munene wanyo so da ba mina se. J'écoute. Mais ba sa menene ba batonda te batonda ka. Ya zange lokoso. Ya munene ndeni. Ya munene. To benga ba chocho ba fia minene to benga ye. Ngadi chocho te. Na biego. Siko to cha chocho to cha ye. To ta ba bunjalo kenge mona peda moi si ba benge e bunjalo kenge. Masi na robo moroto koso. Moi ça tonda taza gourma lo koso. C'est kaza moyibi aza ndoka ko memelo malédiction. Voilà malédiction ngoyo. Voilà, c'est tellement dangereux. Mesdames et messieurs, Marambo ya vie de loin ça la biso passi. Bato musu ba ndi mangote. Ba musu ba ngolo ba théâtre, le rôle la baise. Nzoka il y a des lois ndako libala na zaki à l'est. Moi si de loin lobi abi epela. Oui, il y a tonginda kumoko na petit ekobo. Donc, à mon ndako nous peut-être qu'après ça on sale ekobo. Ndako vile la tonga. Pour moi, ça on a vana na kati. Petit soif. A petit donc ndako moi je peux soif. Alors moi si parce que on ndako soif, yo ke ko lukana. Wana moi ça soif. Boyo même bino même baninga na poto kuna ba Jennifer ma bale baby. Ba o ba Charlie Malula kuna na ba de Londres. Ba so tourne na kati baza ba chelele. Oh, oui. Ngam le bango ngana ande kwa mobile na bango ndeka mibali na bango nyonso to bazana ba de Londres ba souffrir na ba poto le ba chelele moi so na kutanga na bande connaître biso ya théâtre ba zwaki opportunité ko sola na mwasa muninga ko pesa malako ya mabe ko kosa makambo lokwa ba carbone babala et abala bango hein abala bango ba vana bango baza mibali et puis mobile ya bien fo mwasa kimayo c'est kazi ngondo. Voilà, Bilenge Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek Kokomi, depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà lié. Radio Locale Télévision 2. Pour s'abonner massivement, pour savoir na histoire ya bien. Pour les avoir vraiment mis ma leçon d'enseignement, c'est pour s'abonner au CPA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile. Ezawana kaka bona bosepelisa biso. Nanga na bino, toza eloko. On est ensemble, il n'y a pas de souci.
ya to kobetela osika boy lisolo ekopesa o pasi to pe sengo na ebite ko profiter lo bakayango chaque fois. Est-ce que le mort ne sont pas morts ya solo to ndenge to mona kayango to beta masolo ebele ko mona papa akufaki na Kinshasa a se retrouver na Belgique pour pesa mama mbongo to ko mona kotoyo noko abaluki mundele ko pesa mutu kodi conso masolo ezaka ya marque na bayaya to ko beta masolo ya marque na bala sabno masolo ebenda ka masolo lisolo ebenda ka lisolo yoka lisolo ya jeune fille on était ya yo peut-être zalaka na esprit dire na sakabino oyo ezalaka émission ya effet ya conscience peut-être zalaki ya kolala o la muka yaya la muka yango nasaka chaque fois émission oyo kotalaka yango yo moko te likambute soko yo chance kotala yango yo moko oze kokende musala otebe écouter partager avant otala partager na ba groupe WhatsApp na ba Instagram partout esika wapi na ba TikTok esika wapi mutakolanda pona azo pe éveil ya conscience te. Est-ce que okomi est-ce que on comprendre Apachabora Yakuza okomi na Hollande osepeli c'est que bien zo yango yango wana Apachabora on est ensemble est-ce osepeli c'est que bien yaya ndeko moi ça pesi li solo papa fiston ngana âge à 18 ans déjà maman na biso akufaki déjà moi kala na âge à 18 ans la koimba jeune fille na kutalaki na ndeko moko ya mundele bandeko so bazaka chance akutana mindele bino bongo na mindele chance ndengo akutana mindele mama Brigitte na Espagne komi chance akutana na mundele papa fiston akutalaki na mundele na âge ya 18 ans. Alors mundele yango azalaki pe jeune azalaki mukolote azalaki na 18 ans. Alors mundele wana ayaki azalaki français ayaki na mboka comme étant enseignant apesaka cours ya physique na chimie na école française tokutanaki à ce pays na ngai tokobeka kovanda comme étant copain na copine tokumeli mundele wana iko proposer ngai que non est-ce que moi ezate oya kovanda na ngai na talipe na taille na bo ezana ngo problème moko te tokubala na biso un jour na kende kovanda na mundele. Papa fiction la maman la kufa na kala to bandaki pe ko fa na mundele très bien bébé ka bolingo ya mindele ndenge za la ka ba cadeau to pesa nga ba cadeau donc c'était très bien to aller ko sepe là kasi il y avait un moment na comment na comportement ya mundele lokola échangea qui je ne comprenais plus rien papa fiston. Je ne comprenais plus rien. Moko akomi kanda moko komona ekaka to vandi boye mutalo bisa muninga te oyo otanga ba livre oyo boye de kosomona donc c'est que mabe elinge kota. Babe pena elinge kota. Mais tozo continuer kaka kovanda ndaku moko, tozo continuer kolala ndaku mbetu moko. Mais je pressentais que quelque chose n'allait pas. Mais c'était difficile. Toujours moko na lali boye na loti mama na biso akufa kala déjà mama ye azoyebisa ngai mwana na ngai ndaku oyo eza susu ndaku na yo te zwa biloko nyonso ya ndaku bima na ndaku oyo kende esika okende po ndaku oyo eza na ngo lisusu ya yo te boye biso kosali rêve mba liboso na moni okoka ndoto na lamuki na tongo na moni mama boye ne mama akufa kala ndako za yanga te ndenge na fana na ndaku na mobali nga mundele boye prombe ate malgré moi kokoso mais prombe te va arranger ya yo ntemba fiston makambo yako bonga suna mundele wana tozongi susu bien très bien donc bolingo zongi susu makasi pendant que bolingo zongi makasi maman na biso na ndoto susu et comme qui habitude papa fiston atana lali na moi atana lali na moi peu so la kainga misu na sama sieste muke maman na biso apparaître abi na zo biso ke ndaku oza biso ndaku na yote zwa biloko ya ndaku bima kende soki oboyi ko biloko ya ndaku zwa ta biloko o monike ko nécessaire pour na yo kende eza su ndaku na yote na kola mukabwe ndoto. Papa fiston tellement comment qui habité comment qui trop et bandi ko pesa ngai ko banga comment est-ce que maman a kufa abi melanga boyene na osa ningini qu'est-ce qui se passe makamona pe moyen pena bisa mbala zate mbala sali mundele akomona ngo lokola talaka mundele kena mona mama na ngai aisa nganda ko za yanga te na ko yebisa ngai pe na ko yebisa ete na tiki na ndengo wana na esti bino awake to bongisa na mobile na ngai de se comme très bien. Alors un soir mobile singa non ndenge awa mission
na ngai na yaki e bandi ko sila mutation bandi ko sila nazomona bandi batinda ngai na Afrique du Sud. Batinda na Afrique du Sud. Donc na sisi mission awa sikola kende na Afrique du Sud. Ah, et bien en Afrique du Sud avec première bon ça va première tête au kende Afrique du Sud. To kolunga awa na mboka to kende Afrique du Sud. Ça va première tête. Papa Fiston na butu wana susu na lali mama e susu abi yo mwana ndenge ni yoka te na soko mona mama na biso yo mwana ndenge ni yoka te na soko yebisa yo ke ndaku oyo eza susu ndaku na yo te zwa biloko oyo kozwa kende ngai mama na yo muna kozo yebisa yo finalement komi nini Papa Fiston e bandi ko pesa ngai ko banga siko na komi ko banga kolala Atana moi parce que moi je ne travaille pas non, je ne travaille pas dans ça quand ndaku mbali mtakenda kataka mundele nyonso tout ça normal na kata ndaku. Atana lié na meli mwani na sieste mo kina divan. Soka la kanga miss Papa Fiston mama yo wana zali. Hey, yaya. Mama yo bongo na mwana. Yaya oseki yo pe komela kayo omona kanani na butu. Toi na moi. Omona ka mutaka so makambo. Est-ce que makambo esa kayo? Odisana rango? Est-ce que odisana kango? Bokomi Papa Fiston quelque temps mobile ya mundele yako esanga non mama to que les Afrique du Sud te siko na Monica ka il faut to zonga na France. Alors, faut to na France na rotika yote il faut que ngai ndenge zali awa il faut to bimisa passeport, to bimisa passeport to que na ambassade na sa ko la fiancée na ngai konso ba ko pesa yo mukanda ba ko pesa yo séjour comme étant fiancé na ngai et puis to que na France il y a pas de soucis. Ah en tout cas c'est une bonne chose. Tala kaka ba africain ba fois comme putu. Ni ba lenga photo. Yo siko que ne poto ya mukanda déjà. Yaya, okoboya nana boya. Yo prenando ozalo que ne poto ya mukanda déjà. Est-ce que commis c'est que bien. Papa Fiston ba démarche pe bandaki na normal. Na bimisi pe passeport. Na bimisi pe passeport, nyonso normal. Sikoyo jour ya rendez-vous faut être à l'ambassade. Par exemple, passeport na ngi lundi, mon bana habite à l'ambassade par exemple un certain jeudi. Tant que comme mercredi boye, na moni a poussé bien en tout cas donc le sous mercredi oyote et tout jeudi oyote jeudi prochain. Car rendez-vous. Papa Fiston, ba jour ya rendez-vous et ba di ko poussa. Et ba di ko poussa. Entre temps tout ça peut-être gentil à ko sakanate. Mama pe kuna azoko tika ngai te Papa Fiston. Na komi ko banga tellement sentinelle azalaki na porte. Mobala ke ndaka songa na mapokwa, mobala soka yena mapokwa na badi ko mela ba koniaka meli whisky do yepa olangwa na ya lali ngwana essentiel pour ngai na sala ngambo na ndako ponda ezalaki ndako ya munene 4 chambres tout était occupé ndako bien équipé ba meuble no talaka ndako ya mundele so komi na kisasa Papa Fiston a comment na moi wana d'être gardé à la kawana na j'étais obligé ceux qui s'entraînaient avant diwana avant la porte na carte nenga kati ngala bina véranda na fa na bakita véranda moi siège te muke na otala soka la kangi misu mama ye abiyo mwana ndenge ni mutu makazo ka ta so yebisa ndako ya sunda kuna hotel so yokate donc j'étais obligé na la rasuter na la rasuter fa na ka ndengo wana na koma ke voloko ba Fiston voloko ça se ba yebisi so voloko komi ba evoloko bazake belé yaya bana mikolo ba mafiki zoro ba kokoli ba ebi evoloko te yo kanté evoloko ke jo keste evoloko ya musicien te ba baka so la raté ba bengo evoloko siko pona nga ba te evoloko est-ce boyebi evoloko musicien on doit savoir bino awa akoma otamba na les rues de Kabamba evoloko il paraît ndenge ba lobaka papa la biso evoloko so be kokolo so evoloko wada ya ke dara pa nganga pas qui se soit ya succès so pe ya musique konso nganga senga e makolo ya mutu ya nango soki ba l'exemple mutu wana e soki ba sa ndenge to yoka li solo yango siko evoloko wana pe ya musicien e evoloko lai clever qu'il était azaki ganki misu makasi asaka bungala na yebi tso la ekolo ni wana evoloka baluki azuka ka makolo ya nganga apesi nganga pe ba moni batima ko na ye aura atala a vérifier te a travailler à ndengwa tanga travailler nganga mo tanga mo ki eza nenga mo akufa ayebise evoloka moni yo no la suna butute yo na butu ko la sute on la kana moyi so na butu okufi do a partir wana ba evoloka bana sikola la te ye butu ko bodo ba conseil ko mingi butu ye na butu akoya azoke na ba bar do soka ye azoko animer bino titongo tana
Yango de komaka soki mutala la raté na butu, ba bega efoloko. Oyo c'est foloko. Est-ce que bokomi? Vous comprenez? Shagi Sharoufa, moi c'est l'équipe basse nyos na mbongo na Peru, na Mada City. C'est que bien. Au commis Didier Djenga beaucoup la kai kofo, autorité morale ba mbongo nyos surtout ya monde entier. Na baxela charge à Djobour. Au commis ya mama Metamu Kendi, Mikolo Orange Rover. Au commis c'est que bien. La bosanité Théo Ngandu. Au commis Ngandu Protection Service. C'est que bien. Chilamouina, on est ensemble. C'est que bien. Au commis Maître Guilain, Lady Chef, Namada City, toujours présent. C'est que bien. On est ensemble. Vous comprenez, maman faisait un séjour en Afrique du Sud, dans Johannesburg. C'est que bien. On est ensemble. Papa Fiston, on a comment qui est voloko? Yanga qui est voloko, na ngati na moi, na rola la tête. So, au kanga se mère yon a yi. Ah. Si il y a un temps, si ata papa sentinelle, gardien, si il y a un son matin lipa na quoi, na so boy, te au kena son mali pate salaka na awate lipa na ndako na konta na pese lipa pas dépasser, te soit dépasser ka ba mama robima. Mama robima. Si on tellement comme qui trop emané ko nuyenga pas fisto, na ba dit que raisonner mais comment est-ce que Moutsura koufi à sa koufi na yi. Même maman a koufa ozongela nga boyende. Qu'est-ce qui ne va pas? Nga so ka yimba na loto, nga fana lobela yi. Bano ba so ko l'esprit de moi il faut gagner l'esprit au lobela esprit. Nga na lobela yimbalo. Ça va. Et les chimicolo pas fiston, j'ai compris que mobile nangai a comment il est ko linga sous souté. Donc en France, bon, j'avais compris, bon, na hauteur la yemo kabano, donc sous France té, ok, nemo na otika na ngai, bon, na otika quand même nandaku, oh non, pas son banda que notre otika nandaku pour meate, na donga na ngai espoir na okene sous pototé, pour au moins sur au kosi ya liboso, au kosi ya mibale, ya misa c'est comme la 5e de accompagner aux kosa na, j'avais compris, et tant comme la tuna qui est pété na hauteur la yemo kaloba. Ah, ça va? Na prendre la raté potoka aboye. Ya pété ka aboye problème ezate. Papa fiston maman si soit quoi apparaître ezaki na butu cette fois là li maman la ngala yé en fait azo apparaître te azo na ndoto moi na yebisio ndaku o esa su ndaku na yote kanga biloko na yo nyonso tout osala nini okende zwa oyo kozwa zwa biloko ya ndaku so mbala zwa biloko ya ndaku bimisi okay allez papa fiston ndi kolobela maman yo ko ka soko lukanga ite aussi okufa y a pas de lien entre les morts et les vivants ya na lo makambo wana makambo pe ya Bible ndeko na ngatu kosuka ndenge est-ce qu'il y a pas de lien entre les morts et les vivants? C'est vrai ou c'est faux? Bon si ko so ba y a pas de lien entre les morts et les vivants nani siko ba Moïse wana o totanga na Bible ba kufa to ba kufa te ba Ruth ba to ya Bible wana ba Joseph ba kufa to ba kufa te est-ce que komi? Est-ce que komi? Est-ce que komi? A pameli mama, pameli mama, bengani mama abi, na mona ko sous de ko ya sous de alobi. Na ça rabno pouvoir de la parole. Nyon sous ça na di loba papa. Maloba no ça maloba ya force. Lobaka décide-toi. Il faut pas avoir personne comment rater. Il faut parler. Kosaka. Na mona ko souté oza mutu okufa ko ya na vie na ngai te musika na ngai na lingi ko mona yo te yo so kufa y a pas de lien asaki a bengani mama habita nguna na lobi maloba wana na moni mama na ngai akomi triste akomi lokola mawa et puis maman baluki akei papa fiston mana jour wana na tika suko mona sous maman te na koma à l'aise pour moi ça m'a arrangé très bien je me sentais viral consono na komi suko bien liberté. Na comme on a pour kitoko atana moi na la dans maman kei na ya kei bana saka kiwa. Alors et l'équipe que était l'équipe na mikolo ngala fana na ndaku ba voisin na biso na ma campagne zaki na ma restaurant bar mo zakia mundele pe sutaka mbal na ngaza mundele no te ba ba voisin mundele wana stwana bon na bina zo moi mon pépé na bima na ke da restaurant. On a vu un restaurant dans le Lupangu, la côte dans le port à voisin, on a montré que le restaurant là, comment tu vas? Ça va ma chérie? Très bien. C'est déjà pour bientôt. Hein? C'est quoi ça? C'est déjà pour bientôt. Ah non, mais toi tu n'es pas au courant? Oh, mais ton mari ne t'a pas informé? Ton fiancé, je ne sais pas ton fiancé, ton mari ou qui là, il t'a pas informé? Mais c'est déjà
la semaine prochaine, moi, je vais venir habiter chez vous. Tout ce qu'il y a chez vous là-bas, moi, j'ai acheté, non? Oh, mon bal n'a pas ici, oh non? Aïe, pas fiston, tout ça qui le a jeudi. Alors, et comme ça, on a vendredi prochain, dans une semaine, non? Mais mon bal n'a pas contre la Estili. Attention, on a déjà France. Ate kelinga biloko nyonso tu ate kelinga ndaku ba kiti nyonso nambetu obola laka ate kelinga pena yo mwasi na ye oh opesi mbonga ya bina te na do on lupango des alio na sombi nyonso na ba sentinelle na yo kana ba somba ka action te o mutu ba ngaso ma salon de coiffure to magasin mo asomi na ba travail nyonso to bien na sombi ndaku na ondengo wana ndaku na sombi na yo pour la carte mbonga na pesa ki na sombi pena yo donc il y a déjà jeudi prochain Azo Kende, France. Oh, et ça n'est pas. Si vous n'avez pas capable, et puis tu as bien singate. Oh, et pessinga frustration à gosakarate. Frustration à gosakarate. Papa Fiston, tant que nous la zone na pourquoi, na tuni abi oui, moi je dois partir en tout cas. Si magi souté, na bana ko ka ma pona bisa ko na kotika yo concernant on a ko prosper donc yo lenga ko magana ndako loke na musala no bimika ndengwana ozongi to kei osali bo epona nini. Allez, bagarre na mundele bitumba discussion. Tellement. À pas la quitter, et là, il y a le commentaire, donc j'avais rien. J'étais obligé, papa fiston, yako bima, nanda kuana, sans eloko. Bandeko, koso komi. Papa fiston, tango to soana kina mobali ya mundele. Effectivement, donc, mes ententes me contactent au Sarate. Voilà ce qu'il faut jeudi prochain, il faut qu'il tant que comme semaine prochaine, mardi, effectivement, ça m'a dit mon bal appelle ça $2,500. Ah bien, en tout cas, il y a un kende, biloko no soza ndako awa, et si la teki li voisin, kaka ndenge voisin na lobaki. Kaka ndenge voisin na lobaki. Sinon, Naïsa qui voit Joana à son bapel parce que au son message qui a fait mindere déjà ce que Kolinga pour pas à moi cité beaucoup mais moi je ne peux plus t'amener en Europe parce que famille nanga et lingité nabala mutumwindu mon raison pour laquelle on a makioté ava fiston effectivement et peut ça passe na mon on le maseki ngana zonga pa na biso na kanisi siko epesinga tristesse au sakata na bi oh donc maman na biso bana ko prévenir ngai na bana ko ma seki papa fiston les morts ne sont pas morts ba yaka ya solo ko prévenir biso maman na ko esangai ndaku o yesu ndaku na yote zwa biloko ya ndaku bima kende oh maman déjà comprenait que famille ya mobali na mundele balinga ki noir te papa fiston soki na la kamaïla à l'époque ba 6 mois avant ba 7 mois avant je pouvais bien côté Kamutuka je pouvais bien que j'oublie que ndeko mbala na musa zonga butuana na jupe nion son akei pour commencer une nouvelle vie parce que nazala ki na mbali wana kuna papa fiston na tikala 0 ka ndengo wana beta li solo penier bato wa penier ya solo les morts ne sont pas morts ya yo makamana e komena ote. Est-ce qu'il faudra toujours que les morts ne sont pas morts? Est-ce qu'il faudra toujours continuer à dire qu'il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts? Non, le Makamouana. Non, le Makamouana. Na évité de qualifier parce que moi-même, j'étais mon oculaire. Bana moko boye, bazaka ba orphelin. Bana fa la commune mo Songolo, na Kinshasa ka wana. Bana wana papa ba ki colonel. Ba seria ba phase ya Mobutu. Bazaki très bien. Tangu papa na bango akufi. Car on est là di boso avant l'état a sa régulation ba succession oyo. Ba famille papa ba botoli ba boto ba bengani bango na ndaku. Ba bengani bango na ndaku. Ba ko ba ko telengana. Ya basi ba zo kutu ba zemi ba palanga ndengo na mama na bango. Abane ko kena cimetière papa na bango wana ebi to benga ngonini. Azo lela yo kenda osomela bana olupangu bana basala 4 mama eko sakala cimetière koloba komo la lipongi bana oba libanda bana o tike bona ndaku osala ke fort o papa salaka atiki bana bien mais bandeko no ba ye ba so biloko nyonso tout otiki bana obo ndengenini papa fiston quelque temps après ba mona makambo papa kutu bango oyo abotana bloko akufa tata mwasi na bango bakufa donc et pesa pito pale ya kosakala te soki pa bimela bango buyi soki pe nini yo ba zonte bango buku na bango ya lupango ya to banini les morts ne sont pas morts
est-ce que to ndima to boyango rappelez-vous yaya histoire oya biso ba changer histoire mobimba est-ce que to yebi yango est-ce que to yebi yango ba tu ba kelati ko changer l'histoire à Bible est-ce que Bible papa maman yesu alaki moto mwindu faut être fier on ta black wala ba ko blango ti bokoyoka zoom suna ko betela bino pona ni guerre ya Ukraine na Turquie pona nini ba occidentaux nyonso tout bata autant ba côté Ukraine batiki Russie moko et puis ba barango ba kolonga Russie pona nini quel secret oyo Poutine avait dévoilé secret oyo il fallait que bimate Poutine avait dit noir sur blanc que Jésus est noir ala kisa kutu yango na vidéo là c'est pour ça nango o alingi vidéo c'est la première sortie de vidéo là o parce que Poutine a dévoilé secret que non Yesu ala ki noir Marie maman abota Yesu ala ki noir a dévoilé secret wana yango ne base makamna surtout yaya ba matière des ali ba matière to kolobela no so sali awa biso tanga la biso to fuinaka to lukaka pona ko pesa bino information vraie tala histoire ya lelo oyo to bombela kiyo yango wana yana ba chaque fois ce que c'est la histoire Robert la biso ko bomba yango tendeko comment c'est un témoignage histoire ya vie na yo ba histoire oyo so mona ko za pamba mais ezoko sunga batu ebele esika ndeko kweki yo okoyate esika pende ko alongaki yo pe olonga yaya comment est-ce que c'est la histoire ya bien oyo ko édifier ba na nzambe communauté na biso africaine ozali ko bomba yango po biso kaka ba congolais batala biso te Cameroun atalaka Ivoirien atalaka Burkina Faso atalaka donc tous les moutons ba lingala na ba ndiba ba lingala batalaka biso po ba so betaka awa et ça la peut-être il y a ba Camerounais et ça peut-être il y a ba Béninois peut-être ba Ivoirien po na musique les autres sont Ivoiriens à quoi ça deuxième pays dans les Congo tout ça ba tout moko surtout Afrique noire tout ça ba tout moko biso no surtout comment mo sauter ya on a les solo pesa yango to ko beta yango pona esunga bande comme souste est-ce okomi hein c'est que bien hein Apache Bora Yakuza okomi soko komi c'est que bien triple semelle voilà merci na bino ba sobolande biso na ko rappeler bande ko bosana te que to na sponsor na biso ya makasi Michael Josh oyo soko lo sala commande yaya ba to sali commande ba sepeli tous on alimora pour qu'on soit benga rapesa la commande oli kola ta voix ta convoita baba benga Mike Josh ko benga dans te kotaka na site wana kota na site yango wana to kola sa publicité kala mingi te au kota na site au pone article ça on besoin au sali commande ba ko ya ko tika on adresse au ko pesa ko mutungisa mate te c'est que bien Mike Josh Longonia pona ba super wax pe ko bosanga te ko bosana te commander super wax benga Mike Josh choko ça a besoin na boutique na yo on ça la représenter à Mike Josh na pays moko songolo benga Mike Josh département histoire ba ko s'occuper na yo pona oko babongo peut-être représenter à Mike Josh na koto zali wana net na France ba to ba lima commander Mike Josh ba ka pa na yo yaya atez-vous yango yo tala opportunité ba Josh apesi bino bokomi ba sac amen ba sac ya basi ba lunettes ba veste ba perpète ba do nyonso to oyo en commun ezalaka Mike Josh asanango to bosali peut-être sponsor na biso mama Charlotte Kaputu oyo habillé officiel ya ba na bino yaya olingi mwana ta biloko ya nkoma mwana ta biloko ya nkoma oko na osoma biloko na Turquie oso yo peut benga mama Charlotte Kaputu okosa biloko ya nkoma pona mwana na yo soki pe lisusu on a besoin mwana ya kotanga ko na pilotage na Afrique du Sud awa pilotage militaire to commercial benga kaka mama Charlotte Kaputu la dame de fer ako guider yo soki obengi mama Charlotte Kaputu numéro le quitter benga biso to orienter au commerce okozwa mama Charlotte Kaputu. Merci na Chris Lariz Pelende réalisateur ya émission Oyo. Merci na assistance na ye Winnie Lariz Pelende. Merci na Claudine Lariz Pelende. Merci na Joseph Lariz Pelende Chivite. Merci na Miguel Lariz Pelende Chivite. Merci aussi na coordinatrice ya chaîne Oyo, Mamarina Umbi Lariz Pelende, mais aussi coordinatrice ya Radio Le Collet TV 2. Yaya, tout s'abonner ko partager vidéo Oyo, to partager vidéo Oyo, to partager peut-être les solo Oyo et sungiote mais ekosungande komoko songolo et sika moko pakala. Bon combien c'est que bien. Tokutani prochainement. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein.
Chap chap. Et chara. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Tout le monde a Kambouya, Mike Josh, bon dit que compagnie, brand, marque déposée, ya sika, ya mwana mboka. Oyo asali pona kotombola bendele na biso na mboka ya bapaya. Yaya, auquel États-Unis d'Amérique. Okokuta pena doki, esika ba classe pena doki ba brand. Ba marque déposée, okuti songolo, okuti pakala, okuti nani be Mike Josh pe ezali wana. Na yiko lo baboye. Bande ko belé ba ali ko benga, boso ko benga biso, mais pesa biso numéro Mike Josh, derrière numéro sur le kayangwa, bon numéro Mike Josh yangwa ta to lo ba numéro ezali wana. Bon ko benga, oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail, mais ezala ngo simple bandeko. Site yango wana. Yo kotigara na site. Soko lingi ko somba, oliko sa commande, ya ba t-shirt, ya ba soulier, ya ba pantalon, ya ba veste, ya nyoso tout, yo kotigara na site bandeko. Site yango wana to site yango wana. O kotigara na site wana, donc o kota site e ko pesa obo inde bo moni ozo mona wana. Comprendre? Site yango wana, o kota na site Mike Josh, ok côté ya ils ont trois barres na droite, il y a téléphone na auto écran au côté on a marché au talib article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste ba élégance ya ko sakala te nyoso tout au on a besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage ya ba sac ezali au bodi sac oyo Mike Josh, bah ngai nyoso ga radio lokole. Voilà pour la papa, ça qui prenait au taper laptop, vous comprendre au côté laptop, dans laptop appareil portable quoi. Voilà, ça qui oyo Mike Josh. Ça qui kitoko boy. Voilà, ça qui Mike Josh. Nyo sorti ko linga kotaka la site wana ko mona yango saki oyo Mike Josh et silika kate voilà na saki bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye yaya to ko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki ate ozomona to kata na ba sachet Zokata na ba sachet. Yaya, to gobete dans l'isolo to continue information, tire to ba sponsor po, ezali non sponsoring, mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya. Ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà. Voilà, to attendre ngwa to bonga session na sima. Voilà. Montre oyo. Eza waterproof. Ba waterproof à l'accident. C'est-à-dire que montre oyo na la tango boye. Na ko so ko na piscine. Na ko kota na mai. Na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo ekobeba te. Yaya montre nyo lataka. Soki zalaki ya griffe mundele ya étranger ne mbangu o griffe wana ye soki nini soki songolo parate. Yaya Mike Josh ya mwana mboka. Montre oyo na kodina na mai. Na sokolo na piscine. Poka tozana hiver Ce doit être été. Bon, on a plongé dans la piscine, on montre pas ngoyo. Ça ebele ya kota na site wana, kota na site commandé. Ce qui comprendre était benga Mike Josh. Benga Mike Josh numéro ya ngwana obengie. Ya ko benga été pour osenga musala et puis si passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pour makambo benga makambo souté. Benga ka pona oyeba ko sala commande na yo. Commande na yo. Pour la commande, au bengi pour la commande, sur le comprendre, sur la possibilité de comprendre, sur le site, au commande, nion surtout les lignes noires sur blanc, bandeko. Yaya, n'a pas lunettes. Mike Josh, comment dire, vous comprendre? Est-ce que vous comprendre? Lunettes, Mike Josh. Yaya, nion surtout aussi l'ango besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko. To supporter. Yaya, bisola bango différence yena. C'est pas la ba défilé des modes ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so zakala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site yango na kota na site tala ba article nyoso tout et puis sala commande
en ligne au kozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa yaya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na ça gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya ba actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire problème te alors bande ko babenga ki ebele bande comme ça personne qui commande on a ça besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke et comme on a prix de gros alors prix de gros on a pour Mike Josh ateke la yango ba ko ya ko tiki la yango tinanda ko na to na boutique na adresse au go pesa. Et c'est que na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrie pour prix à mukie wana batie et ça pour na baso mango. So ki osala moya ko so mango te bandeko. So ko pesi order wana to pupusola ki yango o pesa na yo order na yo pesi commande il y a 5 pièces, il y a pièces boko, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Boko zelati et koka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer yon DHL s'il vous plaît, tin adresse oyo ko pesa. Est-ce que vous comprendre? Ce ko pesi commande na yo, nga lingi nga 10 pièces ko lelate, ko bangate et ko ya ba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya. Ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko. Donc bande ko bosan Europe, bosan Afrique, en fait na Belgique, na Espagne, na wapi partout, na Congo, na Angola, bosanga di surtout ba Congo Brazzaville, boteka kama puta, mama ya Congo. OK, ndaka lomé ko somo maputa ouais ça ba puta ya Hong Kong, auto en anglais ya fake, originalité. So mbatekla ba super wax original na Mike Josh. Bosangisi muke bo pesi commande boko zo yango te, auto lobaki te, to lobby. Ils ont pour Mike Josh. Moi, na mboka tombe la bendele na mboka bapaya. C'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58
quand tu as 55, papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire peu commercial, hélicoptère militaire peu commercial, kaka na certificat d'études primaires, et bongo yozanga, hâtez-vous, car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.